Karine Mokonzi, la baronne azalaki juste honnête, naba oyo yaye ba chinois, naba oyo yaye ba pandisango, pe na batu nyonso oyo ya Karine Mokonzi. Oyo nyonso aza muta Karine Mokonzi, ezala ya groupe Kingandi, ya groupe Fulani, ya groupe Zongolo, nyonso wana Karine azalaki juste honnête na bango, azalaki direct na chez Mokonzi, azalaki posé pe alobi clair et net, mutu nyonso na kanisa andimaki elobela Karine Mokonzi. Même ozali muta Karine te, okomona sincérité na vérité oyo Karine Mokonzi alobaki pona baye nyonso balingaka ye soki penza olingaka ye. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Karine Mokonzi soki alobaki parce que esengelaki aloba. Ezui une année na un mois, batak et banda. Elobi yemoko to voile ba faste. Muta demara abanda babiloko wana. Ezali papa Matondo, ça c'est vrai. Et banda déjà une époque, il y a ma mère 5e vitesse, ma papa B52, ma papa Roger. Alors époque on a déjà papa Matondo a bandaki déjà lokola maseki. Mais bandeko ezalaki lokomoko biso to kanisa ke ezalaki provisoire, mais ezalaki provisoire te et ye kokoma chronique et komike likambo moko oyo nga moyenne expliquer zate po biso nyonso tolandaka pe tomonaka. Elobi Karine Mokonzi to voile ba faste. Soki pe Karine Mokonzi aye koloba na kanisa parmi bino, parmi batu nyonso bazako zela Karine Mokonzi aloba. Parce que eza nécessaire. To komi na mois d'avril, tozo kota mai. Elingi koloba po ane oye sila etikali na 8 mois ou bien 7 mois na ndambo. Alors Karine Mokonzi fo asala makambu ebele. Karine Mokonzi 2021 ebandi kitoko ndenge kaka nkolo abongisaki pona ye. Karine Mokonzi azongi na Belgique, mboka oyo biso bato ebele to souhaitaka Karine avanda. Karine Mokonzi azwi ndaku oyo biso nyonso to imaginaki te, mais tangu tomoni yango surprise a bongo to sepeli makasi pamba te mingi bazala kobanga bayoka soni. Kasi muke mosusu na yebite soki basepeli to basepeli te, kote kuna tokotala te. Alors Karine Mokonzi sikoyo wifi biloko tu evandi. Abandi ba direct avec impact, avec puissance. Otalipe beauté na ye na ba image ezali somo. Majaki pe pene na ye alobaki yango na direct. Nzoto evandi pamba te majaki pe aza komona mwana ne Karine Mokonzi mikolo nyonso. Alors eza confirmé na ba image Karine a bendi beauté na vis-à-vis Karine a pandi beauté. Bandeko bino bolingaka Karine Mokonzi, bino bosepelaka na makambo Karine Mokonzi apesaka, bino bolingi Karine Mokonzi akende liboso. Na ndimi te bokotia na basite oyo
eko mema makambo ya Karine Mokonzi, eko panza sango ya Karine Mokonzi, eko défendre Karine Mokonzi, e vanda toujours na barando oyo, esengeli ezala ata na ba telefone pona kobongisango, to na ba groupe, mais ekomi na place oyo, bokoki koloba pona Karine. Pamba te mutu moko moko aloba yango bien, soki asala chaîne na ye pona Karine. Soki ngai na kumisaka na chaîne na nga pona Karine. Donc mutu na mutu aza neloko aloba, soka sala sint, to akota na makamba Karine pona boye, nyonso pona Karine. Pe moko te tilelo azo wanga na tina ya pona Karine. Alors lokola Karine azana jet complet, position d'attaque teme, position de créer des surprises, d'inventer, ya kosala ba miracle, ya ba icône. Mais sikoyo, soki bino, bo vandeli, barando ya mike mike, ponga na zongo nango, eza ya minene te, eza ya mike mike, me ya mike mike wana, elobi Karine yemoko, mamana lobaka. Soko zo négligé biloko ya mike mike, okoki pe kubungisa bomoi na yo likola ko négligé biloko ya mike mike. Bino pe soki bozo continuer barando ya mike mike, bokoki pe kobebisa Karine Mokonzi te, bokeba kote kuna. Bokoki kobebisa bino moko. Parce que bato batalaka bino, bayebi tina boya wana, bayebi soki musala nini boya. Alors, ndenge koma lelo, bokabola kabola batango bako baye kaka kote bakende. Mais gloire à Dieu, nanu babaye bino te. Karine aye koloba, asali malamu. Lokola Karine asali malamu, alobi bongo, asangisi pe bato wana nyonso. Kasi bobosana te na malamu o Karine asali, atie kimia na makambo yo ya bino boza kosalela na basite ya bino. Me atie pe na likolo nango mibeko ya chasse à l'homme. Eza te chasse à l'homme oyo akende luka mutu ya bungi, mais chasse à l'homme ya ko chasse penza mutu avec kisambet. Oyo kaka lokola Karine bakwisi wana tango apesi yo kisambet, yeba okende kokweya bisika moko tango telami okomotambola boite to okomotambola na mabolongo. Yango wana awa oyo aza na matoi ya koyoka. Bon, matoi kutu boza nango po boyoki, mais oyo aza na bolingo ya Karine Mokonzi. En tout cas, bandela kotala video wana eza na chez Mokonzi ata 10 fois. Eko sunga yo, ngana koyebiso eloko kosala te. Ngana yebiso kaka tala video wana, pamba te oyo azoloba. Eza Karine Mokonzi, mutu oyo yo yela, mutu oyo yo lobelaka, mutu oyo yo lingaka. Nga papa robo na sala nini na minute oyo. Eloko na sali na kiko kotisa kaka video oyo. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger donc ba samtalo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.